Vous avez un problème sérieux dans le peuple. Vous avez l'église qui manque. Mais tu bois, il faut signer la loi. Oh, mais c'est un bosso. Les citoyens bosso en Gassala. Collecte la loi dans ma case. Ils ont coupé sa partage dans le peuple. Mais comme on constate, il a mené pendant tous ces mandats, mais c'est tout le monde. Il y a qu'on servir le peuple. Il y a qu'on tient un vrai état de droit. Par arrestation illégale, comme un belé. Tilombo oti kamboko fo kende. So force pas au kima au rekete na sima. Webina utima boko na mtomu tikolela. Kwani peuple kwa na kanda makasi ya mboka na ye. Donc devant na mboka ya Kimbangu, mboka oya Kasavubu, mboka ya Lumumba, mboka ya Fayu. Ye chani na oyo tingi pululu. Est-ce que ceux qui vont balira bala mo pas Chilombo à chaque fois ou ba faire valoriser l'homme ko ba porter aucune solution na ka mboka oh. Mais ça va me faire étonner parce que na yemboso na âge ya komi nango atalite parcours a fini le kindengeni. Lelo alors continue toujours ko kumba pays na ka misère na désordre. En tout cas, ngapona na peuple congolais, il faut tous être prudent. Tous les pays est occupé, les pays est occupé na maboka ba occupa. Pays est au disation Chilombo kumba awa pays occupé na boka occupa. Bolani bien na tweet ya mokonzi ya mboka. Alobi bien nini. Depuis 2020, Tilelo 400 quelques kilomètres est occupé par Rwandais. Nana pesi yango monsieur Chilombo. Ba disation ba kuma so awa komona suka to se trouver mbujima bakasai ba bansi wa kima mboka wana. Et comme occupé ba étranger ba Rwandais. Ola disation na to tika division, to tika haine. To sanga to ke un seul nom ba congolais, to défendre bundalika ba mboka. Bino ba bolwa litunga. Bino ba luba ba jitunga. Oyo ba okena biso ba Chilombo ba disation oyo ba mboso awa yango te. Congolais so maïl za maïl. En tout cas mi ba te yango na lobby. À la prochaine, tout ça est fort de gauche à la bas. Biso todo bunda liti ya mboka ya Congo. Todo bunda liti o ezali pona mutu moko te. Ko peuple congolais so fo atele mabundela mboka na ye. O ezali mboka na biso, ezali mabele na biso ya bakoko. Jamais toko perdre mboka pona mutu moko Chilombo. Chilombo azana na mboko yo. Tiens, Kabila ye a déclaré biso to kei na fimbu boye bomi mboka. Chilombo ye ay suko si pamboka zelu. Papa, biso bi Congo za ya biso. Bakita ba mata. Congo to tika to bundela ngo tina suka. Mboka Congo. Vendredi biso na bango na pays du peuple. Oye ke ya tolobaka chamutu Tanzambi kora mikoza koza. Biso ya bango vendredi na ta parler du peuple. Au peuple a déclaré yango faut ba kokisa ngote papa na 2023 Chilombo à mon événement. Cheska pa kende na ya azo kende. Oye ke yinda papa tana kanda mboke baby banzele baby biloke matido mwana desa ale lipa 500 tonda utazo lela papa ça qui ya semoule comme combien 70 000 25 kilos tokende wapi papa na ngai ça va les côtés zaki misatu c'est le mi moko 700 opoya Chilombo Fati Beto Sony comprendre tolobanga yango abeta libaku na poche mais mutu ekwe na briki comprendre donc ndaza bon maele suki ya baka peuple ana kanda Chilombo otika mboko fo kende so force ba okokima okekete na sima webina otima boko na mtomu tikolela kwani peuple kwa na kanda makasi ya mboka na ye to defona mboka ya Kimbangu mboka oya Kasavubu mboka ya Lumumba mboka ya Fayulu to defendre yango pa peuple congolais kende wapi kompa oya mboka na bena biso. Président wana ya Union Sacrée ye moko papa Félix Tshisekedi ana mwasi rwandaise kombo na ya mwasi wana Nyakero asa rwandaise donc Tshisekedi azosala biloko wana nyonso to pona kwambriye ngai na kozongisa bango balide na biso ya Lamuka soto banda pouvoir ya monsieur Chilombo banda depuis 2019 ti lelo balide na biso bakamba lobaki yango eza déjà na terrain ezosalama. Ça veut dire quoi? Le 16 septembre, au biso to salaki marche à Lamuka, o ezalaki ke
ezalaki masi tosala yango le 10 barapporte yango le 9 tosali meeting le 16 tosali meeting tosali marche ni secrétaire général ya parti na biso eside devo sitoko alobaki yango ke régime soki bokomi omona yango esala eloko te pression elekani esalaka toujours makambo na forcing mpo bazoyeba deja bakomi kozonga nsima ça veut dire eloko ya kosala eza lisusu te bazosala forcing papa Pululu ndenge aza wana ye moko aza na conscience bien question de l'équipe na élection normale ne sa mutako voter monsieur Ndani Tshisekedi azati ye moko ba ko mata député te tala na ndenge basali est-ce que ye Pululu aza pena peuple congolais ngana aza peuple congolais te lokola ya lata ka fait sanga lata ka fait c'était ya za congolais aleki ngai azo kende na ba loi moko olia sala loi ya kozala a forcer même oyo aza awa afandeli so kitini na afandeli ngobela batonga zandu yazo kende kobimisa lwa wana lwa oyo biso tolobaka awa makambo tolobaka awa yango ezo kende kobimisa ba N tribal na RDC ba lwa wana ndezo bimisa ba N tribal mais c'est Pululu ndenge aza wana Félix tango akiti na katanga kuna fungu sinyi Pululu akenda kite atiki ye moko ate kuna tango pe bazo sengel susu kuna ba kebongisa makambo wana kuna tingi Pululu pa ko kende te zo tingi Pululu nde mutaza à la base ya N tribal ya mboko donc kitala makambo sali Félix asali je ya kozwa Mboso a se dominer Martin Fayulu na graba ndundo Mboso asali mo makambo amori na kokite bakokite bazongi bakia ko raisonner lisusu lokola bazala assemblée nationale wala benga ko caisse de résonance ya bango moko ba raisonner que monsieur miso tinda ngai na ko kangote mutu wala asa tellement plus populaire eloko ni de ko isi Mboso asali si meeting oyo asali saki awala Gombe abengisi artiste oyo ya graba ndundu wala yemba na ndinga mboka mukasi kasongo basali makambo wala nyoso tu Mboso bayeye tango ali artiste wana Mboso gaz na ina graba ndunde kwei tango kwei Martin Fayulu azi gaz yango moni ke bazo sa ba proposition wana mususu mais biso to lobby eloko te mloko moko eza ozo yate Martin Fayulu aza wana biso to kwa bare route wana po Fayulu ayeba na Congo grâce na biso peuple tingi Pululu ana eloko moko ta ko sala donc nda aza wana soki loi wana ko se passer Félix Tshisekedi le même jour a démissionné Félix Tshisekedi soki a démissionné te makile kotanga donc à la base ya N tribal ya RDC ezo uta na loi ya monsieur Chani yango nde makambo ezo ya ebele ndenge ezo ya boyi si Gululu préparaka vendredi fou de Fayulu tozana nzela tolobi ya semaine prochaine kaki ya muke vendredi oyo goya to signé kaka oyo ko pelepela chini Gululu préparer bitumba oyo aussi la tie liteza makasi loko yozo meka na peuple biso tozana vendredi mingi olobeza te na lingi na yebisa tingi Pululu na monsieur Chani lobo olobela wana eza na partage ya peuple te loi wana eza na partage ya peuple te tomonaki na basali biso forcing na domaine na point nyonso baye kosala biso forcing na niveau ya seni kozwa mese kadima oyo aza mondimi ya église kimbangiste te kotia na mutu ya seni bakimbangiste oyo baza na problème sérieux na presse libilimu Kinshasa Selika bo se débarrasser na Selika nano église kimbangiste bo se débarrasser na Matadi Kibala na problème boza nango na ba grand chef coutumier ya Kinshasa oyo presse libilimu Kinshasa Selika de loi wana eza na partage ya peuple te loi na ça n'engage que monsieur Pululu na monsieur Chani ça n'engage pas le peuple congolais. Quand on dit peuple congolais, c'est directement Martin Fayulu. Parce que Fayulu attend de mon côté, attend le peuple congolais. C'est le peuple qui le soutient. Bon, la mission loi hôtel, ouais, à moi si congolais, c'était il fait un postuler tout ça beauté. Papa, Chani, monsieur Poutine, Pululu. Bon, t'as la timabosson à bateau. Loi wana ça n'engage que vous. Et ce qu'on engage le peuple, et ce qu'on engage le candidat mon côté à la présidence. Net aux aléas. Ceux qui sont engagés par ton yos, mais c'est tout le monde à Bali rwandaise. Mais c'est tout le monde rwandaise, ça veut dire loi peut frapper. Vous voyez que loi wana ça n'engage pas nous les peuples. C'est qu'on engage bien mon corps. Ma campagne c'est important pour qu'on soit la terre. Il y a remis cette donnée par loi mon corps. Et ça a des avantages à peuple.
Concernant Makambo, Oyo, il y a catholique, il y a bloc patriotique. Papa, tout le sitting dernièrement, Bisso Baï est sidé. Bisso Baï est sidé. Tout le sitting dernièrement, tout ça qui Bisso Moko, Baï catholique, Bazala Kité, Baï Michoni, Bazala Kité, Baï FCC, Bazala Kité, Baï Assemblée, Bazala Kité. Au moins, nous l'enga résistant, tout ça qui kuna. Ouais, qu'est-ce que ça m'a dit, Mobimba? Biso moko bayi décidé. To sali biso moko. Mais soy catholique alors ba que non, biso to bata masemana ils ont le kuta monene. Ba so comme to sali awa, catholique abimité. Et porter monsieur échec. Biso vendredi to que au nom du peuple congolais. Vendredi. To sali bosso ya ndako ya peuple. On va bengi parler du peuple. Conçu par le maréchal Mobutu. To ko zala wana pona ko revendiquer ça trône na biso peuple. Yo papa mama kanga mo na que ne tuka ya classe T. Mutu kana yo kanga ngona ndako. To déclarer côté wana ezala chômé et payé. Journée moko férié, chômé et payé. À cause de quoi? À cause de la revendication à peuple. Donc on revendique contre loi wana, loi électorale, on a avantage à peuple té. Loi on va faire coup d'état électoral avant les élections en 2023. Il y a notre peuple Congo. Vous allez être très vigilant. Motabangi sabiso té, la liberté du peuple et la souveraineté du peuple. Et où tu ni à gauche ni à droite. Et où tu n'as pas la peuple. Il y a un vendredi qui sont la bosse en peuple. On va bien parler du peuple. On a revendiqué qu'on a citoyen bosso. Trop de forcing et on va papa. On a un forcing belé. Il y a fait passer par l'homme qui est des avantages à peuple. Alors, nous vous promettons que non, le vendredi, tu vas aller bosser en dako ya peuple. On a revendiqué et que loi wana électorale. On va mener coup d'état électoral avant les élections. Tolingi Angote. On a l'avantage à M. Chilombo. Félix. Le président qui était nommé par M. Kabila Hippolyte. 2023, Kadima nommé yo. Bon, c'est là qu'il faut signer à Kadima la tête à Séné et Koki. Église qui mbangi, c'est faux église. Église à complicité dans le diable. Il y a besoin que quand il y a mon tomo, quand ça mon dima. Église qui mbangi, c'était la tête à Séné. Et puis, quand ça peuple que non, à ça mon dima, il y a l'église qui mbangi. Bon, ça, le problème, c'est rien à peuple. Bino église qui mbangi. Mais ton boy, il faut signer à loi wana, oh, mais c'est mbosso, les citoyens mbosso, on a ça là. Collecte loi la macasse. Ils ont coupé sa avantage dans le peuple. Mais comme on sait les gens belés pendant tous ces mandats, mais c'est Chilombo. Il y a qu'on servi le peuple. Il y a qu'on tient un vrai état de droit. L'arrestation illégale est comme belé, illégalement. Mais nous voulons un vrai état de droit. En 2023, Nanzela Martin Fayoulou. Et nous voulons une élection crédible et apaisée. Au peuple, moi, et moi, tout d'accord, dans le résultat au Bima. Le changement du Congo, c'est nous-mêmes le peuple. Vendredi, nous tous, peuple Congo, Liboso a parlé du peuple. Tata, maman, Kangamo, on a que les classes étaient, Batera Moutoukanayo, parce que vendredi, oh, Ekoya, et ya. En tout cas, Natondi Bino Botondi, Mote Ben à la Falouste, Djeta Kabouya. Prince Libilimu. Pour Loawana Moutou, Azako Luka, régime Nangoda, M. Chilombo. M. Chilombo, Abima Bokondité, Banoma économé pour Raïs Kabange. Yango to senga ka biso président na so Martin Fall Madidi yende azalaki président autofota ki na kati ya mboka oyo. To ko senga la loi wana oyo baza ko luka wana na kati ya pali pepe e ko simba te ko pepe congolais a kotelemela loi wana makasi. Pe na ko senga la mesemboso yo lokola oza ko tindela pepe congolais ba FARDC oyo na kati ya este baza ko koka Kagame kutu te. Azako take bango nyonso baya ko sacrifier biso awa na kati ya siège national eloko wana pepe congolais azako sepela na ngote pe ndeko nanga mulopwe banda bakanga elelo mulopwe na kati ya boloko mulopwe na kati ya makala mais c'est Chilombo abimisi kamere mais kamera iba mbongo ebele ya mboka oti lelo kamere auti mikili poto ayepe na kati ya Congo ako fanda na mwasi tamida baza l'aise mais mulopwe pa lobelika makama mboka bakanga mulopwe babwaki na prison makala yango biso pepe congolais tokosenga na mibi nyonso o bayima mbongo ya mboka mais c'est Chilombo akanga ba mibi nyonso wana o bayiba mbongo mboka soka zo bimisa bango azokanga biso pepe congolais ayebaka Mobutu akufa Kabila le père akufa lelo biso pepe congolais to lela ka président biso Kabila le père et pesa biso mawa yango mais c'est Chilombo makama ko sala na régime na e toza ko sepela ta mukete.
tweet oyo nani Christian Tshisekedi atutaki ye moko Christian Tshisekedi kwa Tshilombo ayebisi Tshilombo alobete keba ete motambo oyo tieli batu motambo wana pe kokanga yo moko pona kolatisa nanu ye moko Tshilombo aza congolais de père et de mère te Tshilombo tata na ye toyebi Etienne Tshisekedi mais maman na ye aza angolaise mama taza mama na ye te mama tabotane Christian Tshisekedi mais abota Tshilombo te pamba te moko Christian Tshisekedi a dévoilé déjà secret toyebi yango ya mibale bolanda bino moko ne bakatanye balobaki jeunesse katanyese balobete bango bao soutenir loi wana ya loi Jani esa nini ele kapoto ta place au Tshilombo ko postuler na 2023 basenye te kitapeti na bakoko pona nini bakoko a Tshilombo kotabo mama ne baza ba angolaise mama po abota Tshilombo za angolaise mama tabota Tshilombo tabokola nde Tshilombo tomoni ete loi ne komi kuna na parlement bango moko basaya nini baboyi yango ye moko mwasi ya Tshilombo aza nani aza rwandais esoso ka congolais na koma Nyankeo ezate depuis 1960 lelo congolais moko tout ça congolaise mote toka na koma Nyankeo azate pona la saki koma neza na kati ya livre ba congolais te olandi bango moko ndenge ba retirer yango camarade Mbosa lobete lowa nezali na tina te ozali na tina ezate consensus andimi consensus c'est makasa senye te c'est makati ya constitution na kati ya parlement kasi biso toboya yango pamba te na kati ya parlement kuna ba parti prenante nyoso ba ozala te na parlement société civile aza kuna te na parlement confession religieuse ba okota kuna te mais soki toza bongo na kati ya libanda ya parlement ba stricti nyoso ba kokota confession religieuse bango nyoso pe ba rozala société civile a kozala biso pe ba congolais jeunesse congolaise pe to kozala wana na table pona ko discuter yango tozo senga ete consensus wana bazwa RTNC ba média national pe international bazala wana ju wana na kati ya salle totala parti nini oyo uswati regroupement nini bakosenga ba poste pona consensus pamba te biso la muka to ete consensus oyo biso tozo senga eza pona partage ya pouvoir te eza pona partage ya bagato te kasi kosala ete maponami eleka bongo na ndenge ya malamu tozo senga maponami eleka ndenge ya malamu yango wana biso toza déterminé te vendredi mbula ebeta te Jésus Christ aya te vendredi biso peuple congolais na Mboso na bato nyo sacré na Tshilombo tokoyeba na malamu banani bakolomboka oyo vendredi toza déterminé biso nyonso tokozala wana.